Alo bandeko bana nzambe tokoti na makambo na nzambe toza komona awa mama Marthe nzambe abengi ye po asalela ye nzambe akoki kozwa mutu nyonso oyo alingi a condition au respecter Deutéronome 30:19 soki oza na kana ye soki oza na yo ndoki toza pe sataniste te nzambe na bandenge nyonso yo sala na ba oyo leka akoko benga yo lobi ozala mosali na nzambe po osalela ye sauf soki yo pona na yo satana nzambe akoya kozwa yo kuna te po ya komisa mosali na nzambe parce que ekozala soutenir en aucun verset biblique. Alors bandeko biso na yo na bino toyebi te soki mama Marthe nzambe mutu abengi ye mais soki tangu na ye koki oyo ezali ke nzambe mutu abengi ye biso toko contester yango te totika ye asalela nzambe na bandenge oyo nyonso ye akoki kosalela nzambe. Bible na biso na Matthieu 7:1 ne jugez point. Totala soki nzambe mutu aponi ye tokoyeba ye na misala na ye. Toza sûr que ako coopérer na ba pasteur kaka baluba te. Ako benga biso ba oyo toza basali na nzambe soki tokoko aider ye na makambo susu. Alors nazwi ba pel na ba makomi o bato bakomeli ngai ke pastor ndenini mama ya mutu azoboma mboka nzambe akino benga ye po asalela ye. Mais Félix aza Félix ye aza ye baza mutu moko te ye aboti ye mais baza mutu moko te. Bangagement ya Félix eza ya ye te ye aza na bangagement na ye mususu soki asala mabe to aza na masumu na ye biso bato ya mokili mutu ojuge te a part biso basali na nzambe tokotika basali na nzambe bajuge ye to nzambe ye moko ajuge ye. Alors eza image oyo etamboli monde entier oyo bato nyonso bamoni ndenge mama Marthe abimi prophétesse Marthe abimi aza kotia loboko. Donc dorénavant ce n'est pas la peine ya kobenga ye mama Marthe to mama nani kobenga ye prophétesse Marthe parce que abimi déjà lokola akozala pasteur te akozala apôtre te akozala docteur te c'est le loko place ye akoki nango akozala ezakaka prophétesse. Voilà tout en homme que botozonga susu koloba. Voilà. Alors, bon, moni ma Marthe, ndenge abandi za kusala musala ya nzambe, bien que moi si akoki kosala imposition de mete, mais toyebite spécialement mission ya zui, soki eza ko permettre ye a sala imposition de main. Voilà. Alors, nakoyoki sabino ndeko mosusu a tenir ba propos moko vraiment za vulgaire na ndimite ke ye asimbaka Bible to ye asala azana makambo na nzambe. Alors tokoyoka ye losako
peuple zaïrois bipa ibison esika bozwami. Bandeko lelo tozali samedi le 26 novembre 2022 na 10h30 ndenge bozozwa message oyo. Bandeko botala mama lokola mama Marthe. Botala bonzambe oyo koti na kati ya nzoto ya mama Marthe. Oyo ezali kindoki ou bien malédiction ou bien esengo ya pillage oyo ye azosala na mwana na ye. Depuis quand tomona mama Marthe, mama ya Tilumbu na église? Depuis quand tomona consacration ya mama oyo? Oyo ezali kindoki ou bien ezali nini bandeko na ngai? Ah, Zaïre mon pays. Makambo Maréchal Luba azwa demande ya 337 batu kosenga bafungula église. Moto wango avanda ayebi kotanga mwa buku. Bandeko na ye bazwi mwa bakos batindeli ye. Oyoki ye nakomi pasteur na eloko moko boy. Nakomi évêque na ndeke moko boy. Nakomi apôtre na mai moko boy. Bandeko na nga botala mama Marthe. E bandeko bazo se donner atia maboko na ya masumu ya ekobo. Boyebi bandeko na biso baluba na Kasai. Atuka chibawe salaka. Ke yo mwasi osala ekobo. E mama Marthe ya mwasi ya ekobo uya abota nano bana libanda. Vu que azali mwana Zezabel aye kwa mfute. Tisike dwa mulumba bali. Baluba babala kapasi ndenge wana te. Baluba babala bandeko na biso wana makambo ya ekobo epana bango moto akufaka chibawe bomaka moto. Me aye kubala papa na biso Etienne Tshisekedi na ekobo wana. Botala mama wana nani a consacré ye. Nzambe ya ba franc-maçon boye na makambo na mboko. Bandeko yango na tinde don image. Botala oyo eza bonzambe te ezali esengo ya pillage. Bazo nage na kati. Alors bandeko boyebi esika muku na suki, boyebi esika Denilese ya suki, boyebi esika Soni Kafuta na première élection à 2006 et lelo oyo boyebi place ya suki. Ezali pasi pasteur oya bambola kabato Yesu Masia toma ya Nzambe na ba apôtre na etant bazo sala évangile batikala kosenga bato mbongo te bandeko. Voilà. Bandeko toyoki déjà ndeko oyo oyanobi. Mais bandeko na oyebi sabino ke ekobo eza péché mais eza péché de condamnation te. Pona koloba na mutu asala ekobo tout ça na mama comme na niveau aboye eza manque de respect. Oza na respecter. Et en plus Bible eza ko interdire biso koloba na mutu aza sorcier. Ba verset biblique ya li. Bible eza ko interdire biso koloba na mutu Jezabel tangu oza sûreté que aza Jezabel. Bon, le reste il y a une différence entre muto bozolo basede kobo na sorcier. Différence za munene. Sorcier aza na ka mususu. Mais muto so asali kobo aza na ka pe mususu. Mais à péché. Mais ce n'est pas un péché de condamnation. Alors bandeko na ngai tozonga muke na Biblia. Tozoloba me tozonga muke na Biblia. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Joël 2, 28. N'a pas su verset Joël 2, 28. Le verbe le verbe répandre, c'est-à-dire qu'opanza, verset, dénote l'abondance du don de l'esprit. Toute chair signifie l'humanité entière. Romains 3, 20. Galates 2, 16. Je reprends. Romains 3, 20. Galates 2, 16. Par opposition à l'ancienne alliance
où l'esprit n'était répandu que sur quelques prophètes. Il n'y a ici aucune distinction ni d'âge, vieillards, jeunes gens, vos filles et filles, vos filles et fils. Jour de la Pentecôte. Vérifiez cela na mukolo ya Pentecôte. Donc, tout ça sous l'Ancien Testament, oyo molimbo santo et bandaki kopona quelques prophètes. Mais Bible est comme la biso. Ezala vieillard, ezala mama ya ajinini, ezala mwana muke, mokolo mobange, bako prophétiser. Balobi teke bako enseigner parole. Parce que prophétiser, ce n'est pas enseigner la parole. Balobi bako prophétiser. Alors, toye bite, nzambe oyo aponi mama Marthe. Ako lakisa ba révélation. Ako prophétiser. Biso soki muto aye na kana biso. To benga na kaete. Parce que wane ezali kamuna nzambe. Masumu na ye. Peut-être ça senga bolimbi si pas nzambe. Pe nzambe akozwa ete na masumu na ye akomisemba na moko prophétesse. Donc awa tozala makambo nzambe, tozala makambo politique te, mais toza na makambo ya nzambe. Lukola mama prophétesse Marthe aye na ngambo oya biso. Biso musana biso nini koyamba ye, ko bonde la pepo na ye. Parce que abimi epai mususu ayepe na ngambo mususu. En tout cas, Nzambe apambola ye, a pesa ba révélation, a aidé Pemboka et Gozala et Sengomingi. Alors bandeko, je crois que eza kama vidéo on a sali, bo tenir compte te na mutoyo alobi makambu ya pamba, makambu Nzambe eza makambu Nzambe. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits invisibles, rusés. Ne pas lutter contre la chair et le sang, cela signifie que notre combat n'est pas contre les hommes et les femmes, mais contre des esprits invisibles, des esprits très méchants. Voilà, combat nabiso ezana bango wana. Alors le combat nabiso ezana wana, toko gagner combat wana que par c'est une bataille qu'on ne peut gagner que par des combats spirituels, en utilisant les armes spirituelles. Point. Allo bandeko, nasuki wana. So,